Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Ndenge omoni ngai boye d'abord ngai moko naza témoignage. D'accord. Komona ngai nanu kaka ya pambo moni ngesengeli okumisa Nzambe. Pete nazaki moto moko déjà soki Nzambe wana te lelo mbele kombo na nga pe ezotanga masusu te. Bandoki ya libota pe balobi, voilà maintenant l'occasion pour nous ya kosilisa yo. Na yo kozwa kokoso na mikanda na ngai ebungaki. Donc on a ça qui na nationalité t, là qui na séjour on a renouvelé chaque 5 ans, OK. Alors ma mikanda na ngai se bungaki. En 2019. Voilà, c'était en 2019. Très bien. Covid et Koti, ba bureau ezo salaté, il fallait maintenant la salle démarche ya passeport. Malheur nange ezalaki ete na bwaka kingunda na poto comme angolaise. Boyebi kaka kuwana, outi poto ye awa avec l'espoir que na kozonga comme d'habitude, oye awa okangami. Eko sala ngai bien te, eko sala ngai ke kozenga maladie ya tension. Na ekobela tension, na ekobela estomac, na ekobela insomnie, do ba maladie nyonso e yaka na makanisi. Non na women en Afrique parce que na belaki yango moi na perdre poids o boye nyonso. Parce que nazaki so na matina mbeto. Je pouvais monter sur le lit à 20h. J'étais assis jusqu'à 4h du matin au koto kutanga na zana na zolela. Grand merci na sponsor la bis officielle et l'anima sponsorisé Biso. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à vous. Tosunga bana oyo okota likambo okoba abana Nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame milasa la ka ote na ero biso to na balabala Nzambe abate ya mame mili place za apese mbongo na posa totanga ndenge bana batune so baza kotanga polo bile bipeto koma bato kola pambola binomi papa shika pesa libro benga epeza ya kozite te so moni ana te kene bana mo bibele lobi soko lingo sali kamwa malamu ozoka kwa mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider ya sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo eko sonner pe arobe mangato pambola Nzambe. Donc soki bana Nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo Nzambe apesi biso Nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir des 3W. Là, je vois chez Biso Télévision, à Biso Télévision, Tolobaka, Yesu Christou, Moto na Liboso, Yesu Christou, Moto na Yambo. Tika Tenzambalola, à Pambola Bino, Bisike Zouami Bino. Merci beaucoup. N'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer la vidéo, like, vous ne serez pas dessus. Vraiment, merci sur cette émission. Police de Star, Bisikato Yambela Rabino, ba témoignage, ba histoire. Merci à toi, le président Cheikh Moukadi. Merci à l'équipe technique Mobimba chez Biso Télévision. Merci beaucoup. Je suis passé sur le plateau. Je suis avec mon invité, ma sœur, qu'on va essayer de discuter durant cette émission. Bolanda Biso vraiment na bokebi et kozala malamu mingi. Mbote mama nanga. Mbote. Boni papa. Ça va bien. Oza bien maman. Très bien. Kombo nani? Kombo na Léonie. 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 Léonie nani? Léonie Luemba. Ah, Léonie Lemba. Osalaka nini?
Bon, pour le moment, on sait le côté. Pour le moment, ça est l'autre. On sait le côté Nazali Kaka. Oza Kaka. Fandi Kaka. Na Fandi Kaka. Ok, Obaki Oyeli Biso, Ozana Makambo, Koebisa Peuple de Dieu. Ozana Makambo, Sengeli Ope sa témoignage. Témoignage, nous bandi wapi, ni Nzamba Salelio. Ou Sengi Ke, Oya na télévision pour édifier ba en Nzambe. Bon, merci pour la parole, Opesinga. Dans un témoignage, Oye ko édifier penza peuple de Dieu. O Nzamba Saleli ngai. Ndenge omoni ngai boye d'abord, ngai moko naza témoignage. D'accord. Komona ngai nanu kaka ya pambo moni ngesengeli okumisa Nzambe. Pete nazaki moto moko déjà soki Nzambe wana te lelo mbele kombo na nga pe ezotanga masusu te. Ok. En bref, ngai navanda te, navanda en Allemagne. Ok. Naza en Allemagne depuis longtemps, depuis 2004. Nakenda poto, navanda na poto. Nayaka nanga ba voyage à partir de 2000 je crois 9 na bana koya je venais au moins chaque année. Ngai na zungi na kanzungi. Et dernièrement étant na koya na 2019 où je viens comme ça na yé. Nde koya na bandoki ya libota pe balobi, voilà maintenant l'occasion pour nous ya kosilisa yo. Ok. Na komi awa na yo kozwa kokoso na mikanda na ngai ebungaki. Donc on a ça qui na nationalité T, hein, qui na séjour on a renouvelé chaque 5 ans. Ok. Alors ma mikanda na nyo se bungaki. Et retombé que kana na bungi période ya Covid, hein. Covid et kokota. En 2019. Voilà, c'était en 2019. Très bien. Covid et koti, ba bureau ezo salaté, il fallait maintenant la salle démarche ya passeport. Malheur nange zalaki ete na boaka kingunda na poto comme angolaise. Ok. Voilà. Maintenant pour traiter les passeports angolais, awa ezwaki ngai pasi. Tosi na ba makambia ba confinement ici là. Makamba confinement ici li tant on a bandi siko démarche ya kosala sa passeport eza ko simba te. Koyebi kaka kuwana outi poto ye awa avec l'espoir que na kozonga comme d'habitude oye awa okangami. Mama Lioni mi kande bunga kilolenge ni bayiba kio bakata kio sak elimwe ka boye na ndako. Elimwe na ndako. Okay. Mi kande elimwe bungi ngai. Na yo kovanda donc esali ke moyena nazonga poto ezate. To bandi ko luka solution ya ndenge ni nasasa mikanda mususu. Ok. Rosesa mikanda mususu mikanda esalema eko sala ngai bien te eko sala ngai ke kozenga maladie ya tension. Na eko bela tension, na eko bela estomac, na eko bela insomnie, donc ba maladie nyonso yaka na makanisi. To soucier me makana vie ya moto. Tout ça parce que mikande limo. Oui. Ok. Je crois aux oye bayo moko ke nazomona déjà enfer moko boy na ina vivre involontairement. O na kana kiti. Na eko vanda na traiter mikanda ezobima te na pesi mutu mbongo traiter lenga mikanda mutu alie mbongo passeport ebimite na bande susu ke ekomela kinga échec mulai compliqué na koti hôpital na koti na soins intensifs na bimi na koti na bimi vie ekomeli ngai difficile. Alors on a perdu espoir nyonso. Na vandi je ne savais plus quoi faire parce que na meka ki ba solution nyonso o na kwa meka na bande ko na pe baza kuna to meka ki ba solution o meni biso to ba na poto yesala ke kutu belle sœur nanga mo za na poto tellement to zakane ndenge moko. Ok. Grande sœur nanga lobi la manière ndenge okondi ndenge zo koma il faut signer kozonga na passeport ya Mireille qui est ma belle sœur parce que toi presque ndenge moko. Ok. Tindelinga na zupe wa na zoki Turkish Airlines na zu vol na kini bien na kepe tu na Turquie kokoma na Turquie tokitaki na 20 tokitaki Turquie 1h du matin. Alors il fallait te décoller à 5h30 pour l'Allemagne et n'attend au contrôle ba passeport ba kangi ngai. Moi ça c'est pas toi. Discussion
bameki kozwanga siko na ndenge ke baposenga ba question en allemand bazokoma bango mpe lokwa bayebiki allemand te bakokoma na ordinateur soki bimi babisinga tanga na tangi pesa réponse na pesi. Mais pendant que je parlais avec les policiers wana policier mosusu azalaki na pembeni nanga azwi téléphone nanga tant aussi si déjà ko discuter na policier na policier si ba fille wana bino c'est lui c'est elle pardon abi ezaye ezande abela ki parce que non na women in Afrique parce que na bela ki yango mo ina perdre poids o boy nyonso andimi mais le temps siko balingi ba embarquer nga policier na mosusu alobi non nga ni loko moko na téléphone na ye ayo misa photo ya belle-sœur nanga bi voilà photo tozomona na passeport yango oyo et de là makamnyo so paye et beba ki lisusu na yeko zonga na Kinshasa bazongi singa na Kinshasa na continuer na document na ko bundela nini nga na ken ambassade na biso ya Allemagne na ambassade Allemagne ba bisinga que non au déjà mikolo belé a moyo zonga exact alors kanisa kuwa na ndenge beta kingai OK na komi ko sala ba rechute ya tension donc 2 semaines après il faut na zongo hôpital pour la tension 2 semaines après non on a sous sens ya vite na komi ko moko posana s'est suicidé mais ce qu'on a ressenti nini na Kinshasa na kobandela wapi na osukela wapi parce que nyonso ezali na poto nyonso s'il voilà OK mais la poto pe ba yeba kiteke na zate parce que système ka ndenga na ye na tiki makamni so pa kamine aminanga soki appel yo ke soki ba bengi singa yo salibo yazo gérer lenga makambu nyonso mbongo nanga peso le kanango ndenge normal ndenge le kaka na evanda médecin nanga bisinga bino mondelo zo kende esenge na oko za la place bato baza parce que j'habite seul à la maison abinanga faut luka place bato baza obanda koloba obanda kosika parce que nazaki so na matina mbeto je pouvais monter sur le lit na 20h j'étais assis jusqu'à 4h du matin ko to kutanga na zana na zolela do pongie zoyate pongie ko yana ba 1 heure ou bien 2 heures mais so na kangi lisu c'est pour 20 ou 30 minutes tant na refungola na baniko mona histoire maya misuko bando kitangai na zolela na zoyeba te siko nini ekokomela nga lobi nini na kosala ana Kinshasa na bandela wapi pona sukela wapi ta na vandi na baniko luka suko place na banayi ko vanda na ma campagne tant médecin bisinga que non tu dois chercher un autre endroit place bato baza ozo mono zo seka et na laki na cousin na ngai moko tout ça kozala na mingi je l'aimais beaucoup hein il était vraiment un frère cousin wana nda bisinga non ya vana na bumbu abina na lukelo nda ku côté na nga comme ça tout monde na kamona naka nyonso nini ayo lukela nganda kina ba appartement moko baza ko tonga pe na bumbu ya bien abengi nga na kei na tali condition c'était bien ba condition za ki bien ba appartement moko bien na yo zwanda ko kuna na evanda mais malgré ça na omona kaka bien te dem comme susu kana yo tomber na kaka na Facebook na tomber na Facebook na moni groupe moko boya ba théâtre bazo recruter bato moi je me suis dit na okende kuna non pour na jouer théâtre mais na okende pour na tala ndenge ba sala ba répétition na sekaka voilà na biloko ba bina fana vendre place bato bazali bato wana nga na moni fana kenda ka place ya théâtre na yeko benga bango ba pesinga adresse tout na bandi okende aka na limité na kei premier jour nga c'était nga na ko jouer te nga na la rabino ndenge bo jouer oh na ndeni nga bitena na posa na sekaka na kei pe bon ça va te familiariser na bango et on comme que moi si ya mukolo groupe aza avocate je me suis na me ko intéressé na bengenga ma beni na lisolo moko na sola nayo na problème moko be komelinga awa na habité soki le temps qu'avocate okoki ko sala quelque chose atuninga nini na expliquer moni vinanga na vanda ka te na vanda na Allemagne ta makambe komelinga boyina me na ambassade na biso Allemagne ba ozo boya ko pesa ngai visa et yo étant qu'avocate est-ce que okoki ko salela nga quelque chose bon je crois que yepé ezalaki na niveau na été dossier yango ya yo kikaka asinga savana rotuna bato ya baron baron na biso na kopesa réponse nga OK allez yende siko azuli solo akebetela mobali na ye kolo groupe abimoni mahali oni wana yakana nzuka ndavanda kata vana na Allemagne tala makambe komela ye boy mobali na ende comme ça benga téléphone abi ah mère
ti oyaka na yo wana nzoka nde ozalaka no awa toza na problème munene boye na motema nga wi na omoni nga boye yango namona ko moko oseka moko vandi kimia makanisi eko misika abina nga na esika na komema yo na asire yo ke esika na soko komi okozonga poto na pete. OK. Na biseni na bilobi yaka répétition na yepe na répétition bisinga mère na mon église na biso na bandi osika comme église ndoko komema ngai na pa so na bina zonga mamuke sima na tambola ki na ba église ebele na ke na église musu na kendeki na Kasavubu na boyi kombo koloba kombo pour ne pas là le pasteur a bisinga aye vraiment na ndako asombisinga i jio ya rouge somba jio ya rouge a utilisé comme maquillage Christ voilà na mungwa asopiji na ndako tout asali ba cérémonie pour lui a bien que non le pango vandi eza malamu tenga bi pasteur mon problème n'a pas commencé ici et wuti côté na ma campagne ça un problème donc le pango même si ça na ba problème na ngombe nga moko pe na ba problème na ngai. OK. Ayebisi ngai non il faut na matangomba pour na problème na yo alors pour na matangomba il faut pesa quelque chose na bisi pasteur ndo zo mo nga boy na la rasune le côté parce que j'ai tout vendu na la maison bilokos nyonso ikangami doma tout esili na la mutuka moko na sikala no onga moko atambwa nango mutuka komi pampan soko longwe awa o démarrer mutuka awa okoma même pas na super ekufi ekokufe le defana nzela aleko bongisana il faut benga mécanicien soka yesaka ke loko boye kufi photo somba de komi ko bimisa mbongo so ko bimisa mais soko tsate entrée pesante voilà entrée voilà izaka sorti na komi na suka mutu kana ti na yo loba non tellement so komi ko sala wi na teka yango na esi cousin na ngabi na teka mutuka izaki mutuka moko bien mal yunda na moko ya matrice na yango ya bien vimba ya basi to chango na ligne to teka ngo na $6,000 imaginez ma sœur mutuka na oteka na $6,000 soki mutu aye po asomba mutuka bo azui akeiba ke rodage nde basalaka bakei bakomata ngomba na 80 jours très bien bamati yango bakiti yango tango bakozonga po baya siko na ndako to solo alikamba mbongo omona quelques mètres ka ndako mutuka ekatani etambola sute ata bosali nini kotambola te fo somba su pièce mususu otia wana et comme premier client deuxième troisième et comme ce quatrième na bisi cousin na ngai omoni mutuka na ndenge zana na kobimisela ngo susu ni 10 € te ni 5 € te tekela ngo kaka na eta wana ezali imaginez-vous mutuka na noteka na $6,000 baye ko somba ngango na $800 donc mutuno sazo ya au soki diable déjà kotikati na vie na yo donc akolinga de tout yo na nyonso po objectif nezanine alongola yo na bomoi na ebisi bateka mutuka na $800 na esi mécanicien na passe mbal tekela mutuka na prix nyonso oyo lingi soki pas ota la qualité ya mutuka asinga merci na kina mbongo bina pesa tama 2000 menga pe na mbongo te ti la suka yo esanga na zu mutu moko abia pesa biso $800 na bina na choix te pesa bazo pesa nga $800 na olela ma mi sezo kitanga mécanicien na zo lendisanga bimère c'est pas la kandengo zu $800 parce que ça pouvait arriver aussi un jour boyo zo tambola et sali pe accident na yo na kati kumisaka nzambe na zu $800 wana yo moko imagine $800 wana okanisela commissionnaire okanisela ye mutateke yo okanisela donc combien na tika la kinonga na maboko mais pasteur wana ayebisinga na pesa ye mbongo po amata na dossier na nga na mangengenge mais c'est pasteur na mbongo te abi non il faut faire quelque chose na côté na chambre na $10 na pesier akenda na mangengenge apesanga peso soki pa akenda na yebite apesanga pe réponse te o nzamba pesa ki ekuna na mangengenge na changer na kela ba pasteur mususu ya une sœur semaine le pas en place na kotaki tellement kozalaka bien to sola bien abisinga ngai pasteur na biso pasteur la ba délivrance makasi aza makasi na ba prière akomba na mema na église na biso na kenda ki pe kuna na sambeli pe na pesa ki pe pesa bo yaka na mais non na zwa ki solution te et quand les frères aye ko ebisanga que non ceux qui na kena na église na biso nga naza ko assurer OK
okozonga poto makambo na nyonso ekokoma normal. Okay. Na ebisi papa na lembi makambo oyo. Abina mema yo abondeli nganga. OK, ça va, c'est bien un jour comme ça, un mercredi. Abina ratoke na biso église nous sokuta bato bazaka na bango. Toye na église c'était vers 14h na ye. To komi na église ba sisi déjà ko yamba batu, il faut que c'est la prière ya poko anga bisi non na patience te. Na patience ko zela tina poko ana te na zonga. Okay. Na zongi nanga. Abina nga bolobi na tongo kasi. Zwa bis na victoire to kutana na yo. Apesi nga ndinga kokomela na zubus na ye na tongo na kiti. Tokoti basali culte sili le bayamba kawana ayebisi nga kende na keipe bayambinga na expliquer problème na ngai et pas ya apôtre o ayamba ngai abondeli pona nga ayebisi ngai kaka kandengo koti awa makamuno nyose fungwami. Okay. Na bise sili na ngoya oya na mai ngabi na la mai tabina ngai somba mai libanda na 2000 libanda na keluka place ba oteka mai na sombi mai ya 500 francs na koti na ngo azu mai asambeli apesi nga mai abizonga na ndako mai oyo soko lingo mela omeli soko lingo sukola ozindambo tena ma do utiliser ngo na place no osalelaka mai. Okay. Na zongi na ngabi esili ka boye prophète abina soki pasteur a bien soko na ngala kutana nena pasteur abina ye abina nka okomona ye abina ye akosinga kuta yambaka dimanche okomona ye dimanche soko ye okomona ye na zongi na ndako frère wana benginga male ni boni eleki bien nga ça va yambinga alobina nga kaka na ya dimanche abi male ni ye soko bani obondela nga pardon na zobondelo ya kaka na église na kompeko ya dimanche na ye culte eleki normal nga nazo c'est la soko pasteur ya rien. Na mwe kilte sili na vandi na kiti na fai na mweni pasteur abimi na ye akei. Asko na tela apôtre na pe yamba kinga nazomona yete. Na mona ka batu mususu na tuni bongo pasteur bite. Aki batu no so na tuna baba na kaka mama ka ndingo koti boye osi obiki. Mama zana na kondima te ka ndingo poti boye pasteur abondela pona abondela ote osi obiki. Na zongi. Siko ni okoma ko pousser ko ya c'était des témoignages. Okay. Dimanche on attend toye na zo ko batu bazo témoigner. Kati na ngano loba est-ce que bato ba loba mama solo est-ce que ba témoigner peut-être être solo so ka bato sida ba so témoigner mutabela ki diabète a so témoigner mutaki na problème c'est que comme pesa nga esengo ya ko ya na komo ya juste ka pona yo kaka ba témoignage le cas quitte ezalaka du lundi au dimanche na komo ya nga pe chaque jour je n'ai rien à faire à la maison na zo ya kana nga chaque après-midi na zo ya na ye na zongi ngabi c'est que na mona ba délivrance et so salima mutakoi kuna po bazo sa délivrance na moni papa ninga osala ba délivrance mutamati na bino oyo bazo yokana oyo eza ba délivrance le kuta bazo yokana je ne crois pas peni nongo bo mutakoi ba et 2 semaines après yangai voilà c'est na ozo yaka na église chaque jour après 2 semaines na ye prière pe un certain dimanche kaka ndengi biso sto yaka to komi na heure à prière le babito sambela to bani ko sambela na ndenge Saint-Esprit et qui joua kinga jowana na yeba kité je me suis retrouvé ba memingai na ndenge ka batonga na mona bato basalaka comédie nde bakoya kasi konga monongo ekomiske parla ngai basalenga délivrance et ba beti siko mungu na katinanga muto ya salaki ke ngai na vanda na Kinshasa. C'est-à-dire il y avait des esprits humains qui sortaient en toi. OK. Donc muto c'est que ngana vanda na Kinshasa makamna nganyo se beba c'était mon cousin oyo na leko partager ni makamnyons oyo azola kinanda voilà ouais même ki on a bumbu ye wana nde papa esprit ne bimi ka epimia pasteur tuye osala keni na lobby penza ke non akangi voyage na ye avanda awa zonga susu te pona nini o pona eloko te azala kaka awa bebisaka vinanga ba passeport na eza wapi ba lobby place ba passeport nanga ezali ba sali délivrance et sili là je ne savais pas hein étant délivrance et sili na la muki de pasteur abani ko expliquer nga tala na nzoto na otokangi en pleine église hein c'était pas au na chambre moko bo na kwa moko non c'est fait dans devant l'église devant tout le monde akomo expliquer nga ayebisinga ndengo zozonga na ndako ozoke ekuta mikanda na yo ma sœur nabikaka merci pasteur mais na kati nabi papa osaba aventure ça fait 2 ans et demi mikando ebunga na ke kutango
na bita ba pasteur musu na sa mutema kaka abobi na ngai kende abi na kaka ya kaka na église chaque jour ya kaka kosambela nzambe makambo na nyonso esi ezongi normal kende na ndako kokuta mikanda nayo nazongi na ndako là la commune na ndako comme j'habitais seul na commune na ndako na kuti pe courant ezate bo biso te marano kite na église te maraba 18h te maraba 17h kaka kaka ndeka nzamba ko tamba voilà et jour wana te maki pe moi po kwa molili na commune na ndako pe courant ezate na pelisika torche na tali na saki o na ngai na place document ngezalaka tango ebungaka na tali boye na moyi na nga ba document te botaka so courant ezate et c'est ngopé à vendre des alaraté je me suis préparé directement na lali na ngai to komi ba 2h du matin pongi siko kataninga le pongi katana na fungoli misu na moyi minda ya kopela a courant eye je me suis levé na bina se soulager na fungoli porte à salle de bain à ma grande surprise dans la côté la salle de bain na pelisi mwinda ta na kuti passeport nanga carte de séjour nanga carte bancaire nanga tous mes documents na kuti on la salle de bain. Oh, non mais on est indoto. C'est étrange. Oh, makambo na omona to voilà. Na zui ba dossier. Le kona kinga moko pe mo ko sele zete na bandika ko yemba. Na bando yemba tina lali. Lobi na ngola 6h na bengi frère wana o amema kinga. Na bina moni ba document na tala boina frère wa amema kinga yemo kwa kinga na église te. Donc tina zebi sending wana yuta kana na église te akoma ko tunanga maloni bonyo kendaki salaka na ko ngana ko yakaka tango nazo yebisa abi ya solo basala que délivrance. Ah, dimanche basala mikandana na yebisa que nini je dis le matin la tongo na se préparer na ye na église na kutani na bantoma o musu bazaki wana na expliquer ntoma na bintoma tala na kuti mikanda na nga na ndako toma lobi c'est vrai nga oui papa na kuti mikanda na nga na ndako et c'est là que nga joie makasi et c'est là nga esengo makasi malgré que passeport déjà est comme qui expiré voilà passeport est comme qui expiré séjour est comme expiré mais et c'est là que nga joie makasi na sepeli ti dimanche ekoki na kepe na témoigner papa beninga abisinga ila kisa ba passeport na la kisi ye makamnyos abondeli pona ngai et à partir ya wana na tension bana ko tungisanga na ko mela kisi chaque jour kaka na mai wana na za ko mela tension elimwe estomac esili manque insomnie esili manque d'appétit esili na retourna comme ko seka parce que je ne riais pas na ko seka juste na ko zana yo boy yo zo kanisa na zana yo ona na yo te o constater que na zana otende nini tango yo zo beta masolo e ko mona er moko na répondre te puis mona er moko litanga ma ya miso etangi ta na tele mimbala moko donc j'étais quelqu'un bazaika toujours au conseiller place nous se refanda Léonito aussi oublie mais comme j'ai ma grande sœur qui est en Afrique Sud elle est forte hein elle me disait toujours Léonie l'Europe n'est pas un paradis. L'Europe n'est pas un paradis. Récupérer sa terre au bétato en Afrique du Sud, c'est fini. C'est quoi ça? Le grand sœur Narazako réconforteur. J'ai dit merci vraiment. Elle m'a beaucoup soutenu, ma grande sœur. C'est elle qui m'aidait. Tout et pour tout. Jusque là. C'est elle qui prend soin de moi. D'accord. Allez-y, maman. Donc, yenda zozo soin nangai, santé nangai, et baniko zonga. De non moninga boy, sona bina yelo ba photo. Yata on a yaki na cité de refuge. Oh lo ba boko. Dans l'action na ba photo nanga ya poto. Na la kiso o ya cité de refuge, na la kiso na ya lolo. Au gondi matelo on a 3 personnes différentes. OK. 3 personnes différentes. La personne on tala o ya poto ba yote. Oh mais ça santé o ya yo. Dans on tala ngasko na cité de refuge. Na no moninga boko ba za yo. Na zaki lokola koko mo ya 80 ans. Voilà. Merci beaucoup. Oh, c'était bien. Nzambaza vraiment malamu batu bandi maraye sous Christ te. Bato bayara toujours quand na tembe basuka ka na omona bikamo nzambe. Sokozo ya na tembe na église o kutana na nzambe. Sokozo ya ozo douter miracle se produisera kaka. Voilà, merci beaucoup, mais je pense que on continue qu'on renouveler, ça renouvellement il y a ba mikanda après parce que passeport ezana nous non malgré ce jour eza oui tozo ça de marche wana et zo sali manakati ambassade na biki na ozonga avec mon papa molindwa
nazonga parce que vraiment c'est un papa. Église est la cité de... Église c'est la cité de refuge, ils en avenue bypass numéro 1. Ok. Na Lemba. Donc comme quand on a échangère station totale. Donc ils place à Robunga te au monde vraiment bacheli baya moko mnene mana. Ok. Pasteur biso zawana. Nzambe mopimba. Papa biso komene Mulindo à Gilles. Papa Mulindo, Gilles Mulindo. Ok. Comme prophète Gilles Mulindo, église cité de refuge. So komi wana oye to senga mbongo, basenga mbongo te. Basenga mbongo te eloko mo te kaka mai na yo. To zapela besoin kondima na yo te. Papa yebisa biso na besoin kondima na yo te, kondima na ye moko papa ekobiki sao. Po Lazare petango azaki na kunda. Yesu aseki saki Lazare azaki suna kondima te. Mais kondima Yesu ayeba question na lobi lève-toi akolamuka. De Lazare alamuka que chez nous aussi c'est comme ça. Yaka na problème na yo, yaka na maladie na yo. Dossier nous na bikeza bana poto pebele hein. Bana Kinshasa bakuta na ba problème. Ok. Basusu baza ana yebi ba mususu baza awa ayo okuta lupangu na ye bateki ase suicide alinga se suicider baza belé bana ba problème supia ba mikanda. Moi je vous assure ceux qui oye na cité de refuge, tu vas te retrouver. Ngape na laki muta tembe penza oya tembe. Okay. Mais nde ba Kongo balobaka ba finda mpaka ba mona pele vinga na mona preuve mikanda na ngeza na poka reza émission moko yé brusque j'allais venir même avec mes documents. Okay. Bolinga bo mona ba documents na nyonso carte ya séjour, passeport, carte ya banque, tout assurance maladie nyonso. Bolinga bo mona ngo. D'accord, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup Nzamba Pambolo Mama Léonie. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Eli Elias, merci à Delige Monsolo, merci à Thomas Fabien et merci à président Chic Moukadi. Nabosante maman Lydie, maman doublé, Bambo Tebisika et Zomibino, vie ors na pesiombo, Tetika et Nzambe, Apambola Bino, Tokutani Mbalasima. Bye. Grand merci, na sponsor, la mission officielle et l'anima sponsorisé Bisson. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à vous. Tosunga bana oyo okota likambo oko bana nzambe zambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame milasalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela pi mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polo bile mpe tokoma bato kola pambola bino mi papa shika pesa likolo benga ye penza ya kosite te so moni ana te kende bana mo bible lobi soko lingo sala likambo malamu ozoka kwa mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider ya sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo eko sonner pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozwami na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin.